l'aventure. Na commune ya Samadrogo, quartier Makero avenue Mundipa, honorable Maboko Solambonga kwaya kiyemoko kuna avec un partenaire idéologie ya kosakanate, population ba sepela ki na ndongo kosakanate po asunga ki ba mama veuve, na ba no ba sa ba ofele akabela ki bango ba don na ndenga kosakanate na ba la kilaso ba zangi ba to foot ba classe. Tola na reportage bongo ya Didier na boutique il est bon et pas yo pesali na 7e mairie keyo. Ba mama na ba papa bino pe bo mabe makasi bodo baka ba mama te eke yo yeah na dodo na mama la mitano yeah yo ojoba lelo na commune ya Samadrogo lelo to yambi honorable to bengi si journal na biso ya lingala aventure e bani mokili mobimba to yambi honorable Maboko Solambongo donc to yambi awa to mona ba doni na zo pesa batu po ya sungaka Aza lokola honorable chez Coco bomona kazo sala makamine na kingabo na moamba. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bon, ndenge na ebisa kibino la fois passée que ngai honorable Maboko Solambongo nazo sala vraiment pour na peuple na ngai. Pour na commune na ngai Samadrogo na ebisa kibino nde na bengisaki ba veuve ba veuve na ba orphelin na orpheline na orphelinat na sala oyo nyonso to esengi honorable salaka yango nde moni na fandaki nazo expliquer bango pona to après suka nango na kabola bango mwa eloko musala na biso honorable yango oyo nde ba oyo nyonso to bayebi ke baza honorable balanda musala oyo ngai azo sala nde vraiment eloko mona fandisi peuple na ngai. Honorable, siko idée na yozani na ndengo fandisi ba mpo tozomona ba élection ya ozo fandisa bango po osana besoin ya repostuler to nini bon, ngai vraiment naebisaki yo ke non parti on a zali otunaki na parti nini ba peuple congolais na peuple na ba yoka. Parti opposition ou bien un parti ya majorité. Naza nil par ailleurs. Bon parti pena nil par ailleurs mais parti yo tia moté mais pas. Naza un parti oppositif. Naza un parti à oppositif. Naza ko composer bana, hein? Ba yeba musana biso soke za kanini. Et puis qu'on fait comprendre ba tu ebele oyo baza honorable lokola ngai ba nini bango bakoki ndenge ni bakoki kotambola yango moni lelo na benga ki peuple na ngai naza na mweloko na kokabola bango naza mona commune oyo na koliawa na botami awa na koliawa bas betidi na ngai na sala ya ngwawa na sali premier maternelle deuxième maternelle troisième maternelle quatrième maternelle cinquième maternelle na lingo na kumata sixième maternelle papa pekisi ngai balinga batina na maternité papa pekisa lobi na oyo leka maele mingi donc yango moni siko lokola na koli awa il faut ma action na ngai na sala ngo na place ngai na koli bande kona biso balandi to siko to landa eloko nini oyo honorable aye nango na ba famille nyonso pona kokabola bango comme cadeau po ya lobi akona na quartier oyo azamo na commune oyo atanga kilasi awa yango ekosala badona ba famille nyonso oyo bazana kati ya commune oyo to landa biso mo na lobaki na bino na kobenga famille par famille pona mobulu ezala te des ordres ezala te famille Aimé Mutombo famille bayete ceux qui bayete to leka na lomango bozali tango nazo bengo zalaki wapi boza combien na famille oza yo moko papa na mama bakufa zwanyo wana nyoso pona yo moko yeba ko batela yango po esunga famille hein na yo ki passe vraiment eza mosala na biso to ko lemba pe binote hein papa kende na yango na loengete hein olie ndambo obombi ndambo ekosunga yo ata panda inane hein soki sili obengi ngai okoza numéro na nga na suka famille mbongo makasu famille mbongo makasu boza combien na famille boza belé mais oyo yo moko mama salaka zwa wana malembe o débrouiller nango hein biscuit wana olie ndambo pesi pe bandeko misusu bali hein tolanda bino bato bolingaka kosambela te boyeba mwa muke kaka ya jugement oyo esalami nano na likolo ava biso tokende ya Jésus na Yuda oyo tobengaka Judas na français reportage Pablo Patalas et pas maman Anne-Marie ekeyo tekebelebele amen. Yuda papa
Jésus. Papa. Nalingi na yeba avant na sala jugement dernier. Nazo samsa bino mibalo batali boso. Parce que Yuda, yo yebi bien Jésus na tinda kae pour akene ko biki sabatu. So eloko ni ne sala ki bino mibale yo comme na tinda niveau ko teka Jésus. Le kali boso. Nalingi na yo kani. Merci papa Nzambe ndongo pesinga parole oyo lelo. Batu nyonso ya mokili bayinanga surtout ba chrétien. Balobaka ngai mutu mabe banda babanda kolobanga mutu mabe. Mais na sepeli poza mokonza maele ndenka balobaka mokonza malamu aliaka nyama litoi moko te. Lelo peno pesinga tana samba. Tangu Jésus ayaka kuna na kati ya mokili. Akuta ngai Yuda. Na bande kosala ba misala na ngai. Aya yebisi ngai yo tika misala na yo yaka tosalela Nzambe. Na bandi kolanda yetu komosalela Nzambe sikoyo mwana mambongo na tika na maboko. Nazu na pesi mwasi na ngai akomoteka fufu na masangu na wenze ya temple. Ngala maboko na zaiti susu na mbongo te na eloko moko te na maboko na ngai na komika kolanda Jésus to mata to kita. To mata ngomba to kita boto zonga to te ya boy na boy. Nazali so sa kopi morti na komo lia kaka na mbongo mwasi azoteka. Un certain moment Jésus a okuta batu bateka na wenze. Ayo sala opération kin na kati ya wenze temple. Bandi ko panza bato wenze ya panzi bato wenze na yebisi bien Yesu. Oyo mwasi na ngayo azoteka fufu na masangu oyo. Jésus a panza fufu na masangu abalola baba senyo surtout na mabele. Et pourtant il dit que wana mwasi na ngayo. Naza na mbongo te na maboko. Mwasi pa kotindaku poto bandolia wapi na bana. Loko anzaki su na mbongo te. Esenge na luke na mwasi mbongo mususu bandoteka. Na kosala ni etakeza. Yo Papa, calme. Bakopesa mototo oyo speso ki pe bayoki. Ah papa Nzambe. Et pourtant ti ayo kozwa ngana to salaka 70 apôtres. 60 bakima kaka pona bampiaka. Totikala 12 na 12 wana ngana tikala. Na ndima piaka ya Jésus. Na ndima makambo nyonso ya Jésus. Tokufa nango. Pona ebaki na wale ya maboka mwasi. Apanzi susu na biloka mwasi na wenze. Pona vivre ndenge nini na bana. Lokola nazalaki susu na mbongo te. Na aluke loka koteka. Pona pesa mwasi azonga na aluka place loko musu ya koteka. Nde baye kopesa nga kopi ya koteka ye. Yango na teka kie. Pona nazalaki sirike aza na ye na ba danger na ye akosela ki danger na ye kutu bakozwa eti. Mende bazwaki. Boya ngani. Aza mutu mabe nongo zomoni wana. Yo Jésus, yo. Yuda, kita. Merci père, mais à continuer que ça la cave. Koteka e o nga teka ki écoute am. Omoni ba mankima. Ba mankima makina. Ya te so apesi au moins opportunité za moi chef mobo. O witi déjà koloba. Zela penga pena loba o yanga itu. E ko mama bakopesa mototo peso ki bayoki mais asambi mabe. Bible ngo ya yo, to yanga nem na koma. Papa, Bible yonde moto koma kasi e koma ma ke mwana na ngai nde akotanga yango po batu ba comprendre. Te yo kominga, pe o komi fier. O change na look, o komotema na ba pareil. Yo, Papa, e koma ma moto akosalela oyo tata na ya kotikela ye. yo kominga, hein? Telema, loba ko. Papa, e koma ma ete soki omoni moto na guerre akangi kitendi ya rouge na mutu seke alingi bitumba. Lokola ye Judas alingi kosamba mabe liboso na yo pona mabe oyo ye asala ngai seke alingi rando na biso e continuer. E komama lisusu soki moto aye kotala yo bapesi ye kiti afanda bapesi ye place akolala aboyi o afanda bapesi ye kiti afanda akomi konimba basala na ye nini Babeta ye. akobeta ye po bapesaki ye etoko alala ye aboyi alingi kiti kasi na kiti wana akomi konimba. Moto oyo asengi yo mai ozwi mai opesi ye na bidon asilisi yango te alingi azongisela yo okosala na ye nini Babeta ye. oyo nazoloba ezali maloba oyo tata otinda ngai. Yuda azala na problème nanga kasi aloba na ngai te. Aloba na ngai te. Mwasi na ye azala ki koteka na yebi yango bien
na bengi ye na mundeku na lobi na kosala désordre kati na kolukela mwasi na yo esika mususu ye ateka ye Yudasi azwaki yango ametrizaki yango tangu na panzi biloko na panzi na ya mwasi na ye nazalaki na bandeko na nga batindelaki nga saki ya fufu na matadi nalobaki ke na kopesa mwasi na ye anika na pesa ye esika oyo wapi ye akotekela fufu wana kasi Yuda asali oya ye akei ateki nga na mbongo mukie mbongo yango pe amelaki yango na ngai asali susu eloko ya mabe de prise po nga moko na lia yango c'est que Yudas aza moto oyo bapesi ye esika ya kolala aboyi alingi kiti yango esengi fo babeta ye mbano na ye ifo azwa yango yango na linga te na Bible na yo Yudas akota kombo na ye ezala wana azwa kutu mwasi batu papa abandaki pe kolinga mwasi na nga boyaki yango panza biloko na ye oh papa mwasi na ye moko mutu azalaki soki amoni présence na nga onga na bala Yesu yango na lukaki ye est na tindaki na mokili po bayembela ko na bala Yesu yo papa bonga asali nini yango papa ngana Yesu kotila te ozomona ofandisi biso okansiye biso akoluka atelemisa bato bakanela nga na porte il faut kobenga ye koloba na ye likambo esi esili Yudas après jugement ya Yesu na Judasi bato pe basangaki maloba te balobaki bongo na micro na biso ya Lingala Aventure tolanda bon pour nanga vraiment jugement de l'équipe vraiment eleki nango be Yesu pe azana bator na po nga mela mutu mbondo te je sais nga ba tor na sebe belé fo na mokili nti manga ba panza fufu na vraiment ebike wana za mwase ya moye kulina yo ya porte no passe na bela bo pesa be rando na nko te Yesu bo sala reza bien te mota mokio za bien faut respecter ba dignité bato yango to sambi awa otikali ko bima temwete yeba yango ke oza ko sala eloko moko na koki papa te yo ko sala moni mabe na ye a be fort likamutaka funde papa bango funde papa bango bweza bien te atayo moko kaka ndenge tomesana kosepelisa bino na suka ya journal na biso tosepelisaka bino na mwa eloko moke mbutu ekotelaki bango kati ya banzela mpe kati ya bandako ya bango tolanda ndenge elekaki. Bonjour tonton. Bonjour. Bon okoki koyebisa biso mwasa monene na français tokoki kobenge nani? Mwasa monene na français c'est Tibelezi. Mwasa monene na français nani? Tibelezi. Bonjour papa. Bonjour. Pardon papa, okoki koyebisa biso mwasa monene na français tokoki kobenge nani? Papa oyebi te. Mwasa monene te. Na français oyebi te. Yamado kos. Nani? Yamado. Merci mingi na baenyoso oyo bazwita ya kolanda journal na biso ya Lingala Aventure. Merci na bino batu boza kobenga bo continuer ka kobenga kasi eloko naza koyebisa bino ba boza na ba entreprise boza na mo eloko noza na posa ya boutique maison na pesi merci mingi na Elriki boutique ya biema na Bongolo na bosa nyote mutu nyoso aza na posa na biso tala sima oyo nyoso na bombeli bino publicité loko pamba boko sepela boza la décité. Merci bongo na Mama Nzeba oya boti ba artiste nyoso boza ko sepela bango na TV Mama Nzeba mafata e bongo papa boto oya boti ATC boto o na telemi liboso na bino pona kopesa bino elengi toza na Benjamin boto toza na Sabina boto bongo Joseline boto Trésor boto ingénieur na Katia Gabon na pesi merci na Mercelis Bosei to mona na bongo mbala sima ba papa na ba mama bolanda te po na lobaka ke ba mabe na linga bino makasi po patience na motel fikin a mama po na linga bino lobby